Merci, merci, merci Balandinho social du Congo, merci Nakabuya, merci na ba diaspora nyonso oyo boye boza ko soutenir bitumba résistance ezali moko na bino mwana na bino leki pona ba misusu yaya pona ba misusu tonton pona ba misusu to pesi bino ba meilleur vœu bonne année 2023 bonne année efungwa makambo pe échanger boyebi situation sécurité ya mboka na biso boyebi makambo so le kanakati ya mboka na biso arrôlement et bandit mais pas si na soni na mawa webi ke Bruno Mimenga na kendaki na centre ya arrôlement pour vérifier parce que soki bato bayoke la ngai na ba makambo mama aussi alobaka na ba makambo ba musako di balobaka leo tunai to comment la situation ose bota la condition arrôlement yo sema na Congo Denis Kadima azomema ngaye élection en Bogo en occupation élection au Salimati na lobby makambu o ko bana depuis 2022 Nathalie Sibino commence que tricherie ndenge zo salema ba congolais kuna ba li mo comprendre te ba congolais la plupart ya ba congolais kostanga na sali baza na confiance ba leader ya parti politique oyo boye bazo bise bango vérité mais biso etake ba résistance zo tali sabino ba point positif na ba point négatif oyo keno ligne oyo bobino bozu eza mabe arrôlement nini na mboka salema bato bazo mema ba matériel ba carton na mutu bureau de vote ekomi baba nina awa boy donc et puis bato ba tie bango wana pona ko arroler bato ba maîtriser la machine ba militaire IDPS ba maîtriser ba machine té na kenda ki samedi na centre arrôlement na machine kuna m'appelle la bisenga na vanda bureau ko kanga bato basati lelo ndenga moko elongi so je carte électeur ndenga zalaki ya année passée autant penza boye carte électeur au moins que non elongi oyo boye isa Bruno Mibenga mais carte électeur oyo boye ba congolais mutuna nozo bima mwindu et puis nous nous les kana kuna corruption pose la carte électeur il faut payer ça 2000 au corrompre et ça soni na mawa bande kunanga ba congolais bozo mona ke tango biso to lobaki ke no to telemera Denis Kadima awa bole 15 ba moyenne mutu saki biso poto bimati parce que c'est anormal quand la condition arrôlement zo lekana to tien likia ke no boba leader o boya opposition bazana ba mbongo bazana ba partenaire bo telemisa peuple to bengana Kadima to telemera ba makambo arrôlement parce que élection o bo ekozala la pire des élections depuis Congo za Congo bato bazana mbongo bakangi mbongo na bango na ina tuni mama aussi au lobby ni bi ah Bruno pour le moment je suis athée to observer total la logique oyo bo ndenge ezokena bande kolanga yi lelo oyo boye Félix azana vitesse ya makamuna ngazokena Félix a betano coup d'état na ya liboso 1 a triché l'élection en 2023 opposition ba telemisa peuple té de 2 Félix a conseillé ba nomination a même ko entériner Denis Kadima ozo mi biso ba aventure oyo marche moko ikélevé Denis Kadima nommé ba juge à cour constitutionnelle ba ndekona ba kasaye ba na ngaza tibalisete opposition le barilo moté hymne national ya mboka zo manakati ya palais du peuple ba cérémonie officielle ils ont biloko oyo bo opposition nga telemisa bato makambo aram maïgo de rêve ba biloko ezaki ebele OK Félix est vraiment tokanga ki na mongongo opposition na Congo logiquement par là opposition zalité c'est l'espoir obiso de on aura peuple congolais se prendre en charge na landi le communiqué mo que salemi docteur Denis Mukwege matata ponyo na ba leader monsieur soit parti politique ba sali déclaration mais à peine une année passée tolanda ki ndenge bazo critiquer docteur Denis Mukwege pas docteur Denis Mukwege excusez ngai matata ponyo pona makambo ya ba ya bukanga lodi président Martin Fayulu au moment où c'est le baka au perdre biloko au bopona propre héritage
Pourquoi est-ce que le président Martin Fayulu au peuple congolais me marque à 70%? À ce lobby que non, ce qui peuple s'effacer au profit d'un candidat n'a pas s'effacer. Peuple congolais, tous ça pas n'amiquer de réfléchir. Le lot est bobo moni, bah kabiliste. Quand le président disait que non il y a travail à Kabila, mais bah maintenant ta position de Guinée, n'est-ce pas dit kabiliste? Kabou est dans une vidéo. Mais ce qui tue notre pays sur le plan de la gouvernance, c'est les cancers de la corruption et du pillage des deniers publics. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment le projet Boukangalonzo, qui semble être la plus grande escroquerie d'État. Mais les gens ont une déclaration salée. Qui défend ma tête d'appoint sur le président Martin Fayulu? Je pourrais comprendre que Fayulu a la coalition dans Mukwege. Je peux accepter ça. Mais quand on a une coalition, na Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Kabila, mais c'est dégueulasse. Qui est Kabila dans le Congo? Chers Congolais, ceux qui sont résistants, maman aussi du Congo, Bruno Mimbenga, bande commission, Tobundana Bamitumba, oh, Boyo Kalsunani. Allez, ma camozo kende, ils ont kende mabé. Parce que un temps, vous avez non, calendrier électoral, il faut pas revoir Yango. La déclaration, ça dit 3 déclarations conjointes à 3 personnes. Mais bino comme un leader politique, Poutine dit que bino, bah qu'on a carte électeur. Carte électeur, on a boébi que et ça a un problème ébélé na carte. Mais besoin de il faut pas revoir nini calendrier électoral. Bah qu'on revoit comment? Non, la seule manière où bah qu'on revoit calendrier électoral et ça pression populaire bah piné fait tout maman na balabala. Félicitations c'est qu'à opposition à ce qu'on d'ailleurs kala abigo opposition à opposition à olala. Ils attaquent opposition à Nimbongo. Ils ont des questions que les leaders de l'opposition congolais sont en prison. Il faut la vérité. Bino bande ko na diaspora. Ba jeune o botoza ko munda bitumba ana balabala. To sala ki réunion mukolo wana. To biso ba jeune. To za na courage, to za na énergie. To sala collective. To soka la muka mosusu asika. Il y a des jeunes et nouvelle génération. Pour la côté à Félix en déroute, pour tout ça l'énergie, na makasi na mai. Ba Merlin Vunvu, ba Mustafa, biso ba Bruno, maman aussi a pesa na Batunae, ba Lumumba, Zar Kwaza na plusieurs makala. Ba Providence le Kuli. Tolobi a lire makambozo kenezo kenezabe. Si quoi boy, toi que ça l'a bloqué parce que tant mutu na roya na Batunae, ah Bruno Oseya nani Batatiana Osango boya na Batuna bino tout ça la force pour te contraindre de Félix. Et aussi la mobilisation. Et aussi la moyens financiers. Presque tous qui coincés en Moana. Mais bah viens à biso oh boy la gens endormi biso peuple congolais. Botini biso to dans vos cartes enrôlement, bozo ba noter. To revoir le sous calendrier électoral. Félix Ayebi en très bien, bolanda qui tweet. Il y a Peter Kasadi. Qu'est-ce que Peter Kasadi dit? Ayebi que na tweet wana. Ayebi to yebi que otozo sala tozo kosa. Oh pe ba opposant. Oh bah n'a pas joué rôle na bango. Bah yebi bien que biso tozo kosa mais bango pe ba so kosa ba tuna bango. Tala piska oh bu contradiction zali. Donc Peter Kasadi yebi si bien vérité que non. Oh Félix azo sala wana sa ba ibu. Azo kosa bino. Mais le quoi la Félix c'est quoi boye? Azo mona rapport de force était. Soka tozo continuer ko vendre ba déclaration, ba nini ba dénonciation, boye ba ngo Félix ça na deux mandats sûr. Et puis balkanisation déjà à 90%. Makambo ya Bunagana. Bunagana lelo oyo boy. Kibuba Kishiche Mamboka na tout. Comment est-il possible Wilingoma azozo mboka oya biso ba congolais azoya o vena nga Angola to beta ba Kikongo na bango bomone to pesi bango mboka. C'est ridicule.
C'est ridicule bande konangai. Que bozumbo ka bopesi yango pa ya ba force régionale ya EAC. Ole bozwa mboka wana bopesi yango na ba FARDC. So botali na ba photo wana. Bon na ba major ba généraux na biso ba vani na kiti. Donc EAC et sa zone tampon déjà la créer na Congo. Alors ce qui dit c'est qu'il dit a eu des mandats. Donc mission à Félix César accompli. Mission à Félix César pour balkaniser Congo. Yango wana boyebi bande kunanga ba congolais élection oeboy na loba yango plusieurs fois et puis je suis le premier jeune au la résistance. La bande ko beta sonnette alarme. Nous devons faire très attention. To la muka, to bimana balabala. Pour na makambo ya calendrier électoral oyo. Bako enrôler batu na l'union sauté. Pour na beta ki tour na sali ba contrôle na changu na moni bato misusu baye. Machine wana na zo bloquer na. Au moins bako enrôler kaka ma quelques nombre de bateaux et puis le coup déjà préparé makambo na bango to wana nde bako zo ba voix bakaboli. Et puis Félix Aleki na second mandat. Or mboka na liro zo kende. Mboka zo kende mabe. Si réellement que Bakabila bazana besoin de chasser Félix Tshisekedi. Bazo ba moyen na bango ba pesa mbongo ba pesa ba résistance. Ba tia mbongo oh que va mobiliser bato. Mais pourquoi Kabila ne le fait pas? Pourquoi Moïse Katumbi a sorti mbongo te que non pression na balabala. Balika ba corrompre ba leader politique wana et construire ba aucune élection ba ki ba sema comme bango ba négocier et puis par après Moïse Katumbi a organiser sous ça là il y en a Félix Tshisekedi. Et puis Bobo Sanate Félix a été aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a promis aux Américains? Na quoi il sabino makambo Félix a signé sur l'accord na ba américain en dehors ya accord signé na ba Rwandais. C'est le moment bande konangai. Bo pesa biso ba résistant bon. Bon wana bo pesa biso te que notre lien yango. Mais pour to mobiliser peuple. Ce qui déjà to longoli le 24 à Roleme bandaki. Dimanche le 25 c'est ça qui joue à Noël. Bah tu vas na bureau de vote. Tu perds déjà combien de jours? 2 jours. Sur 30 jours, tu perds 2 jours tout à 28 jours. Donc pour vous dire que non, bah tu on va pouvoir rouler bah tout est na Kisasa. Mboke so kenenga be bandeko. To sali kaka devi ya pamba ngana maman aussi to bite mbongo obo $2000 ya pamba. On peut mobiliser une affaire il y a 1000 personnes. Nani si quoi ko bima partenaire. Moutouazate. Yango on a beaucoup monté sur Félix la triché en 2023. Biso ba résistant to ça parle biso ya kosa la éveil to so éveiller ba congolais. Peu comme alobi te kono to yoka kité to baloba kité banani biso to zolo ba abo. Tshisekedi n'a pas droit à un second mandat. Félix a eu kosa la deuxième mandat na Congo parce que Félix Ndemoutou à la base ya bakamuyo sur le Canada. Ba Rwandais déjà Kagame a ça ko former ba Rwandais des services militaires pour l'habitude. Tant que nous avons pas la télévision, la déclaration, Kagame a tenu déjà la jeune la formation militaire. Alors, chers jeunes congolais, Kagame n'a tissé qu'il va s'abattre tout bon. Batouana va coller un rapport de force. Parce que tant que nous avons une notification d'embargo, mais une notification d'embargo, biscani obo moni que non, attends. Ndeba biso diplomatie Tshisekedi. Boye bisanga mboka nini o Félix a réussi ko conquérir yango na voie ya art. Mboka mokoti. Boye bisangai territoire ou secteur nini o Félix a réussi yango ni tete ba manifestation o biso ba beno mimenga to sala ni tete ba pression to kite na ambassade ya France na ba maman aussi na ambassade ya Belgique. Yango la bozo mona keno biso to ça n'importance moyen to jouer pour na mboka ya biso. On a sauvé ce pays plusieurs fois kana ba maman aussi na ba Lumumba. Mais bato bazo pesa biso ba monnaie de singe. To ça na ba soutien makasité. Bande konanga diaspora. C'est le moment oh boy avant to comme 2023 parce que Félix c'est une élection kana condition to zo mona oh ba ko proclamer Félix président de la République et puis leader politique moko tenenga na bi bango tout. A ko pesa mot d'ordre non peuple congolais, toi bimana balabala, soulèvement populaire, bazo banga parce que ba investir bon ba iba, ba rolingate que non, ba kanga ba na prison. Mais biso ba oh boy. To ibate, to travailler to ça maboko pembe, Bruno Mimbenga na aussi du Congo maboko pembe na ba Kabuya na ba Lumumba na ba Merlin vous.
Shadrach va découvrir tout le monde en résistance. Si vous payez son bon mot et que vous respectez volonté à peuple, pour payer sa mot d'ordre, allez partir à l'eau, bananga, bo tchapine, bo tumba, qui ça paralysé, vous bengana fait sur la tina palais présidentiel. Attention, bakangi biso, bande commission à continuer. Mais na bateau de génération au cas baptisé di bati lombo o boye bango ma papa parce que bazo coopérer na ba Rwandais bazo lia na ba Rwandais ba Moïse Katumbi bakina na Rwanda butu bazo na Tongo donc eloko a ko espérer na bato wana ezati ata président folo bazo pesa confiance ko non e basala dio mkwege Moïse boye bango dio wana Katumbi asola na Kagame et puis il est là au service à ba Rwandais ata basali dio wana résultat malamu il est élevé. Ndena boye baki bakomi kolukisa biso ba résistant mercredi ya semaine passée mwana mboka Lumumba azalaki arrêté avant na kana changu azobima mercredi wana akena kosoma mwelo kwa wolia bazui Lumumba na station ya Kimbuta station ya Total ezalaka wana bato moko ateni civil baye bazuye place ba memi Lumumba kaka ba monde ba hebaki ngai ya bato na tia ko za informer te ni moi akoma mama osia bazu Lumumba bache na mutuka na jeep na bango parfumé na ba policier babi soit to brutaliser soit to se respecter to memayo bazu Lumumba ye na ba libanais misu bazalaki wana na congolais moko boy ba memi Lumumba na kasho ya ANR ozaka na GB ndeto zo ba awa boy biloko nyonso Lumumba baboto lakie ba ke kuna ba question ba mituna na bango ba nini ba relation ni bozana ngona bango na bato ambassade ya Russie biso to kana na ambassade ya Russie te ke to ko senga minduki pourquoi bozo banga biso pa boyebi ke no muto awo sauver RDC na maboko ba impérialiste za fédération ya Russie nde bazwa ki Lumumba bakangi na ba condition boyebi ANR na biso ndenge zala to bengi batu to bengi na ambassade ya Russie to ko informer bango mais gloire au Seigneur nena zo bisabino awa Lumumba azana ndaku azozona ba traitement ba condition azaki na okuna bayebisi azonga lisusu kuna akene na ANR bino kan bozo ba ke relation ni Lumumba azana ngona ambassade ya Russie mais bozo boso na keno Chilombo ambaki ambassade ya Russie semaine passée donc bande kona ba congolais surtout to sala attention tête au défendre makambu o boté Lumumba Josué bakoboma ende baboma Lumumba mais c'est le moment où il faut dénoncer makambu au communauté internationale bon la saisir lango parce que batouana ba français ba Union européenne na États-Unis d'Amérique bazo banga pasabi ah ba Bruno to mona ba bakena na ambassade ya Russie ba mbaka bangona ba Lumumba bande ko misusu mais na ko il s'appelle bino ezataka bande ko nyonso ke na kana bango ba nini baza batu o boye ba misusu baza ba espion o tiseke de tinda ba ko pepe na biso question ya prudence. Donc pour le moment, babotoli Lumumba biloko na nyonso Josué. Aza na téléphone teso bengi téléphone est lekati. Tant on a eu information na bengi maman Océa du Congo, non. Maman Océa du Congo tala moninga to za nae ba lever na bato ANR. Motif final on a évité parce que bakana ki mercredi nga ba uti ko bisanga vendredi à 18h. Na zonga nda ku corona 0h. Pona koluka ko ebisika moninga na ngazali. Yango nazo bengisa bino peuple congolais totalement batu o baza na besoin bakanga biso minoko to bundaka bitumba na biso ni munduki ni eloko mais bazo banga babiki no batu o baza capable ko telemisa millions de congolais mais bino pe ba jeune bitumba biso tozo bunda te pona biso tozo bunda pour que no Tshisekedi azumbo kapesi yango pe ba Rwandais a balkaniser mboka na biso apesi yango pe ba américain bazo violer ba maman na biso Monisco mais lelo o boye Lumumba wana bakangaki et puis bakomi ko filer biso tout so bo sa kosa na boy kolata mazopo o boy pour na raison na bino ba téléspectateur na kati ya bato bakangi kuna komona bango ezali kombo ya Bruno kombo ya Océa kombo ba mvuvu donc ba chèvre ba liste kuna donc tito ke na élection o boy donc kombo ya bato ba che kuna ezali ya bo mona to bisa bino que nous sommes en insécurité
bino bandeko na biso ya diaspora eza na plupart bandeko misu baza na Congo ala Kinshasa babunda bitumba biso to bunda te baleka na ba télévision koloba mais tant biso to senga ba moyen bo soutenir to tia Félix ba ben on ko coincé dans mur bo faire biso confiance te mais toujours senga bino bandeko ba Congolais nyoso bisika bo sali donc Félix n'a pas droit à un second mandat Félix a collecté sauf Félix a collecté ça que ma kile kotanga mi chopo ya bato malibanda pour tout le monde qui non trop c'est trop il faut une nouvelle génération de bateaux à commandement bon moi na Mali bon moi na Burkina Faso jeune âgé de 33 ans à Bengani représentant à MONUSCO pour nani ba comprendre que ba Mali baza na droit que non baza ba injonction là on a Centrafrique bo kene na Bangui coopération a réussi et sa coopération au boé et au foot donc mikolobo ngai na komika otambola système ka kashine na kobo on a la to pour na bomelongi donc nous sommes en sécurité boé ba ngo pour le moment de qu'on a biso Lumumba azana on ndako gloire au Seigneur et puis pression na biso ma maman aussi avec la télévision bande ko bengi do téléphone na ngeza ki a rola la te parce que ça il n'a pas ce temps pour apprendre que non moningo boza kanai ba uti ko enlever na bato ane et puis tu sais que dans le baka yango ba bureau ya aner ba ko kanga yango mais tire lo ba bureau ya aner ba kanga yango et puis bon dibe bo une élection tout na nga na bino ce élection na bo gagner ou bo gagner tout ça na besoin ya puna bino nous les collègues bon na pezolé mais bitumba ko ezali na bo soutenir biso plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wanande beaucoup soutenir biso parce que na liro na moni calendrier électoral na liro na monde bazo faire enrôler batu il aura malongé ça pour nati to perdre déjà 2 jours 28 jours les 16 et les 17 vous en férié vous calculer bon mon que Félix Tshisekedi asasuro face à peuple congolais na suki ça na kanda na ça surmonter parce que torturer masa na Lumumba ba beti botaka no biso batanzo to mike ba condition Lumumba lali ba ngungi to sengi na bino tout ba registre bisika bozali tout élément pour te sauver mboka na biso ezokela mabe merci na pesi bino bonne année bo fêter mais bo sonate que no Congo ils ont un problème il faut que les relever les défis. Merci pour les journalistes. Merci à maman aussi du commentaire. Merci à tout. Les journalistes pour information concernant le monde. Le régime a tissé du haut, partout pour nous kangabiso minoko. Mais boy bango, bande konabiso a cassé dans plusieurs fois. Félix a aussi une erreur. Tant au libérer moi, oh boy. Et comme un rendement de côté à Moutounamouti. Alors, vous avez très attention au tribalisme au bout pour restaurer la Katia. Merci maman Océan, ne motika bisoté n'a pas problème. Merci na bino tout, ba diaspora, ba congolaise, na ba congolais au vous soutenir na biso Zambie. Et tout mutulendu amo na bino équipe pour la té. De pesi bino merci. Ingeta Matono.